Tambola na mokili omona makambo bandeko babolingo. Jeune fille azui musala epesi kibombanda epesi koswana epesi mbutu na mama oya botiye. Papa utaye kokufa batikalaki na mama to pona mama mutu moko te falaka zwa musala bana bavandelaka ye na ndako. Jeune fille azui musala epesi mbutu. Jeune fille aleli tala makambo oyo mama asali ye. Nasolo babie mama na ye mara traité mais mama na ye epesi passe. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyonso tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité oyo bopesaka bongo na programme oyo epai wapi bino moko bopesaka biso ba histoire vraie pona toya kobeta to expliquer esika ndeko azana difficulté akopesa lisolo na ye to beteli bino po awa to yebike ba papa ya bwanya ba mama ya bwanya ba ye ya bwanya bazalaka soki ndeko azana besoin conseil bopesaka conseil oyo esungaka bandeko na kati ya communauté na biso. Soki pe ndeko azana besoin conseil te esika ye alongaki apesi lisolo to beta po yo pe esika ali olonga ndeko. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedeki. Merci na obayebi ngai longona, ça me va droit au cœur. Merci na bandeko oyo basabona déjà na chaîne na biso oyo Radio Lokole TV. To sengi na bino bo partager ka émission neto ba chaque fois bo éviter émission oyo to maslisolo ya lelo e ko sunga peut-être ndeko moko songolo na place moko songolo soki intéressé oté otali ce qui peut être intéressé oté au kaboli na ba groupe WhatsApp, Instagram, Facebook peut-être e ko sunga ndeko mususu esika azali to kana na ndengo wana. Mbote na Yannick Kinia, sponsor officiel ya chaîne oyo Radio Lokole Télévision. Mbote na mama Brigitte Bukasa, mama ya Keila, moi si Adibala, Yannick Kinia, Umela, mama Yoni Bankamo. Tijon Lushombo, un prince à New York, ya mama Fra, Mbote Siko Yali. Didier Djenga Bokulaka Ekofo, ya mama Metamu Kendi. Tala likame comme jeune fille oyo. Et puis si passe, Mbote na balandinyo sur Radio Lokole na salon Hilary na Rosentenville na bengango Santon na kati ya Rosentenville Natasha Bokila manager général Mbote Munzali Fondation Papi Boza yoni mankam premier ministre Matata Mponyo je valide lisolo to kobete la bino ne na baki introduction pesi pasi. Jeune fille à Ben Kibiso, Azoko Lela. Toche numéro à jeune fille wana pour benga yemoko, pour pesa conseil. Jeune fille à Kinshasa, à Landaka Masolo Nyostu à Radio Lokole, à Ratakate. Aïe papa Fiston a un problème. Papa ou t'es kokufa ça fait quelques mois. Boyebi papa zali qui soki papa zali bana nyos tout ce papa zali ba qui parla vraiment makamba lipate ko lio za la pena makasité. Heureusement papa asomba ndako ngai mwana liboso na sana ba leki nanga sumi balé na misatu za lokola 4 mais ngai ya liboso ya mwasi. Tango papa zala ki to la ki na biso très bien na maman na biso donc problème zala kité et ko sala ki ngaku na mane ko tanga na ISC na sala année à liboso deuxième année ton papa kufi possibilité ya ko futa sous minerva zala kité na kata ki classe na fandi na ndako et on a comprendre raté est-ce que pour l'année zara son papa kati akufi bana ba kati classe et koso est-ce moi muki wana ba bomba raté. Bon, trop condamné parce que tu as une situation où ça l'a raté. Donc, le papa est vraiment important dans la famille. Dans le but que les femmes seules, toujours minimiser, non, il y a des femmes seules, femmes fortes, qui sont aussi ça bakela si, va ko appeler batu. Mais mingi ceux qui papa ça nandaku, ba kamekena toujours na droiture. Na se rappelé que dans un moment il y a qui douba abaki
soki papa zate nana ko yebisanga ke makamna osa eza malamu to mabe po ba mama erba zakana ba laisser aller ba mama to robika kana nenga bien quoi po émission o pene zakabede ba mama ba mama pene ba sapota pene papa fiso pelende radio loko eza émission la bino pena mais surtout pesa maté to loba pona ko bongisa kaka mbote pe longonya e pa na bino ba mama papa fiston to mama kufa papa kufa ki pardon na kati kelasi nakobe ko fa na ndako ngai mwana liboso loki mama na biso akomisa kinga lokola esclave moko boyi na ebate esclave to mbanda to nini papa fiston na tongo na sana baleke musu ya basi to na baleke ya basi mibale na moko ya suko ya mobali na tongo ngai kaka fona komba lupango yango makamanga komba lupango na kisasa okoma panga kisasa ma lupango munene wala muki na tongo doki bandiko komba lupango silisi osokoli basadi abi papa fiston nyoso wana ngai na muki na tongo na kombi lupango na sokoli basadi na sokoli bilamba na ya mama nyoso tout moi soki quelque chose ali na kewenze na ye na lambi bale donc nako bouger ta mukete nga jeune fille ba sisinga face ko basani donc mama lingite atale kinangai asimba ta sani moko ko chocolat asa ta musala na éviter que ce qui ne va pas et loko nini oyo mama zaki no mutuna yi bande ko nazo beteli solo papa fisto nazo ko ba mara traité nazo ko ba que moi si ya papa na biso te oui moi si ya papa na biso mama na biso exactement que mama na biso akufaki allez papa ya ko bala moi si mususu te mama oyo aboti biso mama na biso ye wana soki na tie photo papa fisto boko mona que non na kokana na mama na biso mais ce qui se passe je ne comprends pas to ko fanda boye donc mama fa lukaka eloko moko boye donc pona kaka a ridiculiser ngai ata ko zwa lutu okaka be kaka ngai yelanga lutu neni welanga sani obimata mwa muke na jeune fille na zoma mu pepelo mama donc mal à l'aise ko sakanate et comme tant niveau baleki bala ndinga ya basto solo mais même pas ni mama tinda d'accord to pas ni mama sa ba réaction boye ya bino ngana ebiti bon ngai moko eta mukolo je compris peut-être non na fana na ndaku nga mukolo moi liboso na osala eloko moko te na zapela engagement moko ya sûreté donc yango peut-être mama a osala ngande ngona promet ate nzamba za lokumu nzamba la raté papa fisto na ko bima na ju musala moko na ville musala ngo zaki no pene ya makasi pete je me suis dit quand même oli na fanda na ndaku banda tongo tipo quoi mama pesa kayo lipa na poko susu moi foufou yo jeune fille je me suis dit faut na luka pena contribuer à quelque chose pour la famille que pour papa a sous-ajouté na éviter pour na âge maman na biso pe a ko ne pour bala susu na éviter o changa po to nengeni na yebite na yantuka na yebite papa fisto na ko zo musala moko quelque part na ville musala wane bande ko banda 14h et ici là à 20h ngala zaki na caisse to bombi musala ndeko mais quand même abande ko bima ezaki pe obika basala ka Congo de za Kinshasa pona c'est important quand même olia vandaka akoma lokola ma parasite moko boye bon a préférer qui abimaka pe aya kakata ya moi lipa alors patron na mango engagé qui a expliqué qui est problème non en tout cas maman linga to maté qu'on soit pas patron na mutu malamu ayati na ndako asola na mama que non ndeko ba sala pa na ngai webi na Congo za ba contrat za rappela moi difficile mais solo na mama kitoko mama moni patron ya jeune appelé Sili solo je le vis pas à bandi musala jour à liboso deuxième jour évidemment ceux qui musala to à 14h mais la tongo normalement ça toujours makamana au sala na ko sokola basai na kombi lupangu nyoso tout soki chance za ina jour mbonga blogo za ina kepe wezi na dans lambi na popaye po 12h na longo 12h 13h pour 14h il fera banda musala na 6 à 20h alors musala ici là à 20h patron na biso ya ka 20h30 moko be ngana na caisse
Donc il faut nous savoir ba calcul autant combien ezwaka ngai atati ba 20h30 21h moko boye ba 21h30 oyebi Kinshasa ndeza la transport l'état nazongaka na okomanda ku ba 22h moko boye jour à liboso na ye jour ya mibale jour ya misatu papa Fisto mama bandi kotumbuka na ndaku na ngai na lingi te bato o basalaka il faut bofandela nga na ndaku awa papa na bino atika ngai moko il faut na boko la bino faut la sala makalo so mutu moko ta na droit ya okende ko sala mais na mona ngo epesinga kaka no lo papa Fisto epesinga mutu ko sua oh mais maman est-ce que yo moko ngala quand même jeune fille na sana ma besoin monsieur mike mafuta bloka mike il faut na senga kaka yo na shi musala ozo aider et puis boss nanga ayaki a solo likutu na yo boss malamu parce que ça na droite ya ko sola na yo andimi siko comment est-ce que vous déclarez au lingite mutu a salaka ko fana kala ndako ote menga na lingio salaka wana po so na besoin ya quelque chose ola menanga fufu na tinda ko salaka boy no sto la fo sala oh na yebite qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton maman est ndengona na beti kara. 3e jour, 4e jour, papa Fiston 5e jour na ke musala na ekozonga 22h na kuti biloko na ngai. Moi valise na ngai libanda. Mama ebisinga ndenge na liko tika musala te. Na kovanda susu na ndako na ete epesinga passe na lela butu mobimba na lala kutu papa voisin tango ma abi na ndako na ete na yebite bande ko yebisa ngai oui papa na biso ozalaki mobali na ye eza ndako ya mobali na ye mais eza pe ndako ya papa na ngai est-ce que eza ndako na ye moko na yebite ndeko na za ya kosuka na sala ndenge nini natika musala ngona bandi 6 jours ya pamba 5 à 6 jours bachenga libanda soka za kata la fin du mois na ngai ko joa moi quelque chose ata ku na fin du mois garantie au kokate fera ça la mois 3 4 5 mois pour na zo garantie na yebiti na sa ndenge natika musala na zonga mama na ndaku apesa nga lipa apesa nga bloko no surtout atinda nga ba lutu na bloka mikemki o ba leki fo sala ngai fo na sala to ndenge mandeko ndeko aleli yango aye ndeko na kotela audio Hollanda po biso to betra masolo ya tondolo te masolo ya solo nde to betaka okomi c'est que bien masolo o to betaka saka bino mo nde bopesa ka biso ndeko msusu asalelo ko moko songola mona zaki salami malamu ali papa Fisto beta li solo ndenga na longaki po ndeko msusu pa longa msusu pa beta solo suki makanisi papa Fisto beta li solo na radio lokole po na bandi kwa panga conseil lokola ndeko oyo asuki mwana suki asala nini mama na yazo bene guerre so abi so que ça kata moi si ya papa na biso marâtre j'allais comprendre mais maman na ngai moko je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas nalingi teo kana no mwana ndenge moko expliquer et bon to zonga to sala analyse finale boko yeba pona nini mama osala ndenge wana na kotela mno audio ndambu boyoka et boyoka pona nini mama osala ndenge wana suivez un peu ça et boyoka. Bonjour ton fiston, bonjour na bandeko ya radio lokole na bino ndeko na bino naza ba problème ezo dépasser na posa da conseil na bino et puis na ba moyen mo ko tsinga kaka pona ngamoko penza mutu na suki na ocho kufika papa umérité naza na mama bande kusala te ndosala te atashiki kopo eza wana o leki faya sala feka ngande na sala parce que nazaki na musala te na yo banda musala batinga place moko boye mbongo wango eza nango meka ya moko bongo mais ndenge kaka meme na bimaka ntongo kozonga ata poko babilo mosusu banda koleka na ngai mais malheureusement maman na ngai sepeli te de un nde nazwi mosala wana parce que ntango nazwaki mosala wana ezalaki ezobanda
peut-être de 14h à 21h30. Si vous ça va continuer madame Nabino, naloko bandako ba 22h, 22h30, mais déjà il y a une place à solo déjà ba parents. Avec la solo ina maman a expliqué qui abi osam ça case na boye ki kotia pour éviter na zina poser un moto moko boyo na yebi pa na bango oyo na osona ba parents na ye et puis ba comprendre. Première fois na ki malam, deuxième fois na ki, troisième fois et comme ba problème avant na bibana tongo na tira na kotoka mai na oskola basani sisi msana na sokoli na bibi na ye msana kabu na sali kaka soki 5 jours na yo kupesha filo na ngani banda ona bima na sina jeu musala c'est vrai que musala na jeu on nous permettre na futela ndako na mbeko ko telisa maman musala on a jeu c'est ne sait même pas un mois pour tenir mes petites et on musala mo on va dire que tu as déjà laissé salaire nos années comme maman garantie ndako te na obligation te ndako na ngai akususu musala bimaka na okaka ponga na kuvanyisa bato bakopana na ndako na bao banosela nga musala savez que azara na permanent na ina zo lutu mina zalaki wana to na losala te nyonso na losala parce que fasa efenga ya na sala ikumu benda makele na ba muchana déséquilibre ata na musala na za vraiment na kimia te alors na zo yebati na zo que presque une semaine ou 2 jours na musala on depuis na bandaki na zo yebati na sala ndenge nameka ko exposé ye bandeko na ye ekozala toujours bien te yango moninga na ye na radio le poli komeka mpe kosunga ngai epuis na suki vraiment na mayele na nga po mai bomoki suki nayebi te soki na sande nini yango wana nayepa na bino omeka kopesanga na baide nini naoyi kosala. Voilà, bandeko bolandi audio ya jeune fille moko eza na deuxième audio oyo maito yo sabino ezalité taninga be ko ka monda mwana po boyoka bozwa mwa idée comment est-ce que bon moi ninga zoloba azana esengote jeune fille azana mawa comment est-ce que maman na yako sala makamba boye est-ce que il faut abenga ba mama leki na ye ba tata mwasi ba nani ba oncle a expliquer ba makamba oyo mama o sala to ndenge nini soka expliquer ndenge wana ba oba ko sala pour et ko benda mbutu na kata libota te mwana maele suki jeune ni mama o azomemela mwana est-ce que maman nenga azai ande ko mwana asata na moi savonté asata na moi lokote qu'est-ce que le préparer au mwana maman boye asobonga moi commission azola mwana na ye tata moko mukolo to peut-être achina tata moko boye on ne sait jamais au mwana boye maman moko boye azara déjà na projet na père moko boye ke no ngana ko so mwana yo alors maman so mona tene na ko yebisa mwana abandi bakana ndenge wana na lobite ke ndenge wana to sala ka analyse bon maman bele bazaka ndenge wana mona ko baka oh non ça va kasi yo so mafuta te to mona ko saki maman kana ba so mafuta ngabe za savon nini ngabe sana mbongo te kende pa papa intel akopesa yo abandi ko livrer yo est-ce que maman wana sa jara ba maman boye te asa jara ba maman boye te pesi pasi comment est-ce que moi na yo a moi si o bota jimu sala ezo peso mutu ko soit ezo peso mutu malukundu moi je n'arrive pas à croire ndenga pesi di solo na ba maman o pesi di solo mais nga pela na capacité mingi wa na pesa pa concert au solo na privé na bitika to beta ndenge mo to beta na radio lokole po papa ya boanya bazala awa na ba mama ya boanya ba pesa yo conseil ba mama bazana makambo ebele Torobani, maman ozo finir ba femme seule to ndengeni. Na ote ko ba awa ya des femmes seules o batangisa bana classe basala makambo surtout. Bana bakoma pi batu. Mais maman o bani ki femme seule sika alingi azo ba mukumba nyo surtout mukumba ngo pe azo ko kokate. Mwana bana bande balek na ye ba otanga sous classe private, yé a 4 classe na ISC. Elle sait pas comment continuer parce que papa a zaté. Si on charge à maman qu'on il y a n'engeni. Et ça un projet livré par papa mon coloté, on ne sait pas. Mais si on a un projet à sa jeune fille, il faut son jeune fille na yé madame. Ma femme seule est bon. Et ça la m'a bête dans le chaque maman. N'ayez que vous savez ta femme na lokona le la bino fort ba maman.
bozaka kabatu. Oui, c'est important la famille papa zalaka. Na yebi de commencer mo boye pe asi à sa femme seule a divorcé na mobile na ye, azana bana 4 ou 5 je crois. Moko ya liboso mbale basala ka déjà ba débrouiller quand même. Maman wala exige bango salaire ba futi yo ya kana mondo sanda ko awa ngande fona jiraka. Donc jeune garçon qui ne musala soko ye fin du mois à sali du 1er au 26 consort ba futi mbongo aya ka pas maman de jiraka. Mais on est comme esclavagisme. Ça se comprend so maman ça y est mon femme seule. Il y a des gens qui moi quelque chose à sa maman mais ce n'est pas maman on va gérer salaire non suis à moi là ça va pas maman on va ça la kayango boutique c'est pas bon yé maman pas bête là un solo wana mais là c'est maman bongo ça bien te ote basi pas message ndengo wana so ça besoin mafuta a kosenga ngamoko na pesi yake ko somba ko oh yo muta osala yé moko. Ah, ça peut être un jeune garçon, ça jeune garçon, après on va poster sur Yemoko Miki, à côté de moi dîner la petite chérie na consort. Il faut annoncer un bon yo ebina salaire va foutre à moi. Ça se passe pas comme ça maman. On a yo kika papa fisto na kobongisa. Ouais ça qui na lisoloté. To soleil ka ndengo na ngako expliquer na ça mabe. Lisoto beti ya kaya moi si oyo. Et puis si passe. To teli bino numéro ya jeune fille ngwana. Tout le monde jeune fille bino mo benga yi ba yaya ba noko to pesi bino passage te qui pour la bo sa so gine ngani mais to cheka numéro ya ndeko po pesi pasi bo benga yi bo consoler yi bo ebisa asala nini ba ndeko ba mesana ko sunga po na bike ba bonne ya radio Lokole TV ba za ba tu ya motema boboto ba mama ya boboto o ba sungaka ba pasteur ya boboto o basunga bana kabiso soki bosungi ndeko mwasi oyo ata esika ya kofanda e ko sunga ye talaka jeune fille na âge comme déjà akoma difficulté sika kofanda e ko bebisa pe esprit makamebele ko ya bo benga na limemia bo basolola kaka ezala mbutu te ke ndeko a le regretter pour aller pesa limero na ngai tala bo te bo sunga ndeko ya solo. Merci na confiance et fidélité pour pesa kana émission oyo le loto suki après l'histoire ya ndeko mwasi oyo apesi biso lobby to ko betela bilo histoire ja passe sous témoignage ya ndeko en tout cas radio Lokole TV oyo to ko yoka ba témoignage pour to biso to betaka nyoso oyo to ben kombo l'histoire to betaka na biso mbote na mama sociale Irène Machando qui identité à Bundes maman umela Yonde Mankambu. Yonde Mama Abisso, je confie, je valide. Mbote la championne. Dikina TV, on est ensemble. Voilà. Merci Namare Naoumbi, la femme à la taille d'Intige Spaghetti, coordonnatrice à Radio Lokole Télévision, mais aussi coordonnatrice à Twin Family 24 TV. Bon, ça bon, on a rappelé qu'on a la deuxième chaîne Nabisso. Bandeko bazana isola ko pesa to bete ngona radio Lokole o benga biso na plus 27 67 64 320 85 bo pesa masolo to solo na ngona bandeko to beta soki olonga ke sika moko boye bandeko balonga pe so na difficulté o koya ke lingo timbisa bandeko o penye bandeko to lobaka beta to beta pesa to beta masolo merci na mama o pesa iso na France mama lisono to ko beta yango. Moi investigation mukie pour moi possible du solo senga moi investigation mukie pour to yeba soki na raison pour dernièrement tu ko beta le solo moko awa ya ndek oyo ba melaki $10,000 à peu près à voyage conso et pas apôtre conso quand on a vérifié c'était pas comme ça ndeko na bali ko senga ba sorry ya bo mona émission to longola ki yango mais c'était quand même grâce à Radio Lokole TV que ndeko wana akutaki na ndeko oyo amelaki mbongo na ye ba siko comme na ko ba kitoko ba osolo malamu donc c'est que bien donc musala ezo salema voilà to suki awa lelo tikala pesa matondo pe longonya na apôtre Charlie Mubiala apôtre SPP à tendance umela wana visionnaire pour l'église Jardin d'Eden
Pour mboka na mboka sana ba konzina ngo ba simbi masolo côté à côté l'Afrique du Sud, l'Afrique australe. Pasteur Poutou Benson Oumela, il est un expert dans le ministère de délivrance. On est comme on va démon ba kota so nini so ba kero église Pasteur Benson a ko délivrer. Mbote na apôtre Yannick, apôtre Mikiliste. Voilà, kendarandengo wana. Le chandelier Yannick, apôtre, Mikiliste, apôtre, on est ensemble. Na monaki, c'est que bien. Merci n'apôtre Charlie Oubien, la tika na bandela. Atindela ya pesa kinga soulier. La fin de gars apôtre na pesa kinga, oh ya fiston, na sombelo soulier oyo, apôtre na soki soulier. Merci. Na lobi on a TV, pas mona ke, apesa kinga soulier. Ya croco, oh kester azaka nango. Ya rouge, oh il y a 8 fois. Après ça, apôtre Charlie, apôtre forme, SPP à tendance, on est ensemble. Voilà, émission Essili Awa Lelo, Tokuta Lobby pour le numéro Moussous. Au bien en décorer, au consoler. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Je profite pour vous dire merci à na matanga et grande sœur Annie Pelende, on va assister de près ou de loin. Voilà, on a enterré et puis voilà. Nous sommes de cœur avec vous, ça nous a et qui est tout droit dans le cœur, ma participation à Bino, na musica, na texto, surtout en tout cas merci, na bossanité. Donc Christian Chani, l'enfant propre, quand on dira à qui donc c'est bel enfant là, Christian Chani, Oumela, Mbote. Maman possible Adeline Ndonga la 001 na États-Unis, Kokumbole Tidia Noir, Mbote, tout ce qui a. Chap chap. Et tchara.